Mais babuka quand même apesa la bino mbongo. Apesa la biso mbongo mingi te. Badia biso mbongo nyonso apesa la biso $14,000. $14,000. Nana bana oteka biloko na kuna. Nana oteka biloko na bana za na 30, za na mbula mi. Za na mbula za na 40. Bango teka biloko na bana. Biloko ngapela teka ka ngote. Eza moninga na ngai. Abana oteka nde ba tomati, na matungulu, na ba pilipili, ya wode na bana oteka. Pe moninga lekibi moninga. Mosala ko sala yo. Oko bénéficier na ngote. Oko zolo ko mokote. Ba yaka na laksayo, denga na sala ka bisa na ngai. Yo potika na mo pepo nzambe pesa na po bénéficier. OK. Aye to kera gamela. La pisika ba te ya kosala kini to sali te. Badi ko teka. Mukolo ba ko somba mo ndako. Na mukolo ba sombi mo 10,000. Mukolo ba sombi mo 20,000. Mukolo na boya pete po na zo continuer kaka. Ko buka biso ba pango na biso na longoi. Ngeko lukapo ba be na nga na pasa nga na uta sana te zone. Auta ne pasa ndo ya rabo. Donc on est natif. Il y a mon mbele, botami na mombele ko na mombele et suite ya réalité oyo ya nzela oyo lumuma pe ma 12e babuka ki lupango na bino pesa ke bino 14,000. Sur na 14,000 là quand même au renforcer qui fait commerce là quand même. Le pango ya bato belé na renforcer ka commerce na ndenge. Ah le pango ezaki ya bato belé donc 14,000 là divisé par bato belé. Na defo ka loka mututu. Na somba ka biloko na qualité ya mbongo na ngai kokeli na sombi mwa ndambo na ye kotia. Na teki na moni koto yo e boite biloko ezate mbongo na tekelaki koto yo na sombi kuna. Na teki na biloko na eloko wana ezate eloko msusu ale na moni eloko na ngai besa na ngai eloko wana ezate na sombi yo. Kaka ndenge wana malebe ka changer baka ndenge wana ka ndenge wana mbongo ezate. Kwa sababu mbongo ezalaki na kosomba nyonso mbala bako na tiena bisa. Somba kaka. Maman besoin $14,000. $14,000 divisé par 2 personnes qui étaient en Moussoussou. Côté Moussoussou, on a babuka go fele ba. Bapesanga mbongo te. Bazobenga ngai nakendeke tokutana na bango tosolina kimbuta malamu kimbuta sanini abaluki lisusu. Abaluki elinga lisusu. Kimbuta baluki la yo. Amona pe bo sabota la ngai. Bongo na age oza nango ke na ko réclamer mbongo ko krati yebi ke soit bétisi au dit tout ko katana. Donc comme je disais que toza awana maman donc le temps batekaki maman bazwa 14,000 divisé par 2 personnes par 3 personnes mais divisé par bato belé donc nombre ezaki illimité. Moninga zoka bien. Bisonde to zoka mabe. Donc comprenez que ba famille toza na bobo tamaka pe. Et oui, merci. Donc, c'est déjà la deuxième partie de notre élément de cet après-midi. Donc, le plaisir est encore pour Arnold de M. Sapis parce que vous aurez toujours un apport dans l'émission. Et désormais, nous allons nous donner à fond pour que tout serveur à Bino élément tous les jours. Et puis parce que vous devez toujours être informé de l'évolution. Il y a social et puis quotidien, il y a bakinois, bakinoise. Donc Lelo, tout ça sur Avenue Mombele. Donc on sera déjà l'ingénieur capable déjà à Zilakabiso image et Bilili à Avenue Avenue Lumumba. Oui, bandi na Capella qui est au 12e rue Lumete. Donc tout ça vraiment wana. Et pas il va peut-être ça la deuxième numéro il y a journée à Lelo et beaucoup na esika na telemi naza entouré na babilo bokoko to benga kana ba makasu ba tangawis ba mondongo ba tumbaku donc ezateke na fongoli ici établissement où na teka babilo bokoko non c'est parce que na yé awana mesa na étalage ya moko ya ba maman ya ba kinois oyo tozana ye na avenue Lumumba oyo ateka kabilo ko to solana ye ameka pe ko expliquer biso quand est-ce que banda makambango et puis évolution makambango parce que babilo abezala ka banda on dépose à jeune mais lelo akoli est yango te permettre à vivre
Ce que ça te permettra à vivre. Est-ce commerce la paix bien et vu surtout la réalité, surtout actuellement côté vie sociale vraiment comme moi très compliqué. Je sais pas ce que maman s'en sort à ça comment pour qu'elle s'en sortir dans le commerce à Rosala. Il y a un qui déjà dans junior capable faire la champ dans sur la cana maman et puis maman a se présenter boyeba et vous comprendre maman zanani. Mbote maman. Mais maman aux alibosso ya caméra, il y a émergence sur la télévision et ça émission Kini Alelo ça émission autre plus sur la réalité quinoise. Quand je dis réalité quinoise, c'est par rapport il y a Ndenge Opusamo Mkena Nova Nayo. Quand je dis la réalité quinoise, c'est ça par rapport il y a quotidien na biso. Et na se basa plus na bato o bazo débrouiller bato baza en mouvement, bato baza en activité. Bato baza actif o bazo ça commerce. Yango to et base bene émission za kande bino. Bato bolukaka, bato o bola mutana tongo. Vous avez une activité qui est au salle. Et maman, oui, qu'on se présenter comme on a une peu vendu à paix. Comment on a Louisa Azanga? Pardon? Comment on a Louisa Azanga? Louisa Azanga. Donc Louisa Azanga. Donc vous comprenez que c'est maman Louisa Azanga. Donc maman au vendu à paix. Vous savez que mon bel et tout, vous vendez la commune de souci. Boso la bana vala bombe. La vala bombe comme buka biso mapangu. Wala siba buka biso mapangu kuna la balabala sika balabala salamu buka. Mbula mutemi mato leta mutabuka. Leta mutabuka bya Alexander Nzela. OK, à côté de ça Nzela est ma 12e. Voilà Nzela yetenga mawala. Mais babuka quand même apesa bino mbongo. Pesa biso mbongo mingi te. Badia biso mbongo nyoto pesa biso $14,000. $14,000. Là, là, on a biloko na kuna. Là, on a biloko na zana 30, na zana 40. Bando teka biloko na. Biloko ngapela teka ka ngote. Eza moninga na ngai. Abana oteka nde ba tomati, na matungulu, na ba pilipili, ya wode la banda oteka. Pe moninga lekibi moninga. Mosala ko sala yo. On va bénéficier de côté. On va jouer comme côté. Il y a des actions, des gens qui sont là, comme ça, il y a des petits qui sont là, pour bénéficier. Allez, tu es là, la petite qui est à Kosa, qui est à Sali, on va dire que tu es là. Je vais vous dire que je vais 10 000. Donc on va seulement 20 000. Donc d'abord il y a peut-être pour la continuer kaka. Malembe. Voilà, tekine ngona. Ngoni mo 5 000 nga na boki na kati na ngai. Ngoni mo 5 000 nga na boki na kati na ngai. Na bana 6. Na bana 6. Oui, maman Zanga leo bana makambo. Uzana nini? Bana makambo na nini? Makambo. Na bandi yango na nini? Na bandi na 2000 na 2002. En 2002. On a beaucoup de temps. En 2002. On a boti ba omba mike. Ko bana basi bakoli bakomo kwa yo. Na tekaka ko nzamba lingi na teki. Ko penza ba lingi te se féliciter a ndamo la komona na vie. Tango ba yeko buka biso mapango na biso na longoi. Ngeko lukamno ba bela nga na pasa nga na utaka sana te zone. Autaka ne pas ando ya rabo. Donc vous êtes natif ya Mombele, botami na Mombele ko na Mombele et suite ya réalité oyo ya Nzela oyo lumuma pe ma 12e babuka ki lupango na bino. Pesa ke bino 14 000. Sur na 14 000 là quand même au renforcer qui peut commerce là quand même. Le pango ya bato belé na renforcer ka commerce na ndenge. Ah le pango ezaki ya bato belé donc 14 000 là divisé par bato belé. Donc sikoyo asimbi de la moninga pe abengi nga biyaka tokende tokei na pasa. Tokei na pasa kuna babanda kodemisa mapango. Nakela memaka mbongo kwa 100 000 pango. Nakela kopesa advance. Nasukaka na $80,000 pour na lupango. Nakofuta ndambo nafutaka ndako. Nazali kofuta ndako awa à 80 000 wana dollars les ana. C'est là non, 80 000 $, il y a 80 000 $, tu as 80 000 francs congolais. 80 000 francs congolais. 80 000 francs congolais. Pour la banque 80 000, maman yo quand la commerce au foot 80 000 $. Continue.
wana na banda futa ndako awa na babuki biso kuna yeko futa ndako awa na wana futa ndako to na le mbongo wana na sai ba meti mali ke balanga ale mo 100,000 pana dollar les ana donande les $10 les ana donande dans kala ko sikoyo ta bongo malembe toka na zate kolonga yete bana bateki kolonga moko na ye na teki ka ndenge wana koteka pe ngo za bana bata tongo na teki na ta 20,000 na za na 10,000 kaliki na ngale na kokende le pe na kotika bana ezaka kaliki koteka ndeza mwana te njile za mabe passe oui maman olobi mingi toyoki mpe na meki mpe kocomprendre yo maman mosala oyo ozosala oyo tomoni ke ozoteka biloko ya bokoko mekano ya koexplike biso na mesa na yo marchandise so tobi to évalue yango marchandise oyo eza na valeur ya combien marchandise oyo po valeur yango etonda donc fond na yo eza ya combien oyo tozomona ekomi $50 eza na se ya $50 to eleki $50 eleki $50 et aussi retrouver quand même na commerce oyo na moni abundaka naza soki oza na mayele commerce eza mayele na yo ezete kolia oza na commerce oliaka lelo olei lobi olei moko mosusu okomela mai olali obobi mwa safra moko mosusu mpe olami pondi olei ta ndenge wana fo ozalaka na mayele ya kolongolaka mwa safra ya kobombaka na kati ya kesi na yo safra ya kolongola kobomba na kesi no mokolo kofungola boye ekomi 100,000 ekomi 50,000 naya boye te komesa nanga nde salaka misala yo yango sikosaka ndenge nini nga nazotala nazotuna bana basi bamelaka yango oui kuna oexplike biso mpena na bien oexplike biso bien na bosaka ndenge nini oza na bana oza na bakoko fofuta transport ozonga pascal ndenge olobi il faut yaka susu boye na vente oyo ozoloba ekoteka moins de $10 wana donc faut lia mpe omela nayebi te okotaka baniongo to ezakaka mbongo oyo otekaka oyo nakotaka niongo ya moto te na defaka eloko ya moto te nasombaka biloko na qualité ya mbongo na ngai kokeli nasombi mwa ndambo na ye kotia nateki namoni kote oyo eboite biloko eza te mbongo natekelaki kote oyo nasombi kuna nateki na biloko eloko wana eza te eloko mosusu ale namoni eloko na ngai mesa na ngai eloko wana eza te nasombi oyo kaka ndenge wana malembe ka changement kaka ndenge wana mbongo poisson mbongo ezalaki nakosomba nyonso mbala moko na tie na mesa esombaka mais mama lelo sikoyo tosola nono likambo etali bonjour teka nono donc comprenez vraiment que donc toujours continuer toujours ça élément na biso moko pe ya ba client ça peut kosomba parce que biloko beaucoup eza pa imba biloko oyo esungaka bato parce que mama kaso ezali eza pe na rôle nango ejouaka toza na ba poso nzete nazomona mama azanga ko expliquer biso yango pena malamu nazomona ba nzete nazomona kuna misusu tebi ba kombo te muso be ba o soki o ngadia dia o soki vide loin o soki esobe na yebaka mpe bakuma bilo yango nyonso to te mpona nayebi kaka ndenge ngadi aliali alaka nayebi soki mpe modero mpe ezalaka na biloko yango donc comprenez vraiment l'ambiance donc vente ezosalema donc un grand merci vraiment à Jacques Maï tout ferme de la paix donc tozala maman bato kosungaka nde bango oyo et moi fond mpona mama obengi mama okanisi mpe ata mama ekosala bien na place que tosungaka kaka bato moko boye oyo tomesana kosungaka wana boyebi mais bamama bazodébrouille baexplike mpe apesi badetail ki babukaka lopango na bango na gouvernement to bazali kobongisa nzela ya mombele oyo bamama bazwa $14,000 $14,000 divisé par 2 personnes te ntango mosusu kote mosusu wana babuka yango ofele bapesanga mbongo te bazobenga ngai nakendeke tokutana na bango tosoli na kimbuta malamu kimbuta se nini abaluki lisusu abalukelinga lisusu kimbuta abalukela yo namona mpe boye nasabota na ngai bongo na age oyo oza nango okenda koreklamaka mbongo kokati bayebi ke so abetisi yo 10 tour okokatana
Donc comme je disais, que toza awana maman donc le pan bateka qui maman besoin 14 000 divisé par 2 personnes était par 3 personnes mais divisé par battu belé donc nombre est illimité. Moninga doka bien. Bisone to doka mabe. Donc comprenez que ma famille tous en bobo ta me rappelle moi belé donc là besoin mon peu faut beaucoup développer battu belé na sinon te qui me tellement bien kota. Donc na o maman zo mukiwana asombaka na ye na niveau ya changu. Ndé angwana et comment permettre maman à rater sika ya kulala ndé maman ayaka bweka pour kosala commerce transport na Kinshasa yo na mutungi silo ko lo mususu embouteillage na dépense na aja maman bwa mata moto parce que moto le ngwa a mombele tio comme kuna sika vanda kuna ko fita 4000 on a obligé à vendre la transport ya futa soki 500 francs mais ko nyonga ye. Donc maman tous ne sont pas na yo lelo vente ndenge komeli lelo parce que babi lelo Kinshasa peli moto parce que Michel a kini ya lelo moto peli maman vente yango vraiment maman est espoir ezali vraiment il y a ndenge ni était que ne bozo tekila oyo est-ce que vraiment avenir ezali na commerce ozo sala oyo avenir ezali na commerce ozo sala kasinde côté kande za matata soki ezali pona côté ka matata te na ko sala bien ça c'est bien boyota la mbulo wana tangeli yo mbulo na bandiko ya koteka makadame oyo basala ngona biso na ngai makadame oyo ndenge moni basala ngona biso na ngai ti na ko ha na ko komba te ko na kombi ko na vandi ao ti na vandi ao avec place la vandi ao na futa kambombo Tikazo. Moi là-bas. Ah moi là yo. Donc comprenez bien si vous avez une émission donc le président oza émission moko à part entière quoi ça émission moko boye yana ba lolenge nango. Donc ndeko moi ça a besoin donc te décanter la situation plus rapidement. Rendez moi non il y a liboso te mbona. Liboso te on est à suka 6e hein. OK. Parce que na biso ba avec on va question les savoir to bouger au caraboué pour la vérité au moko. Oui maman azanga donc comprenez vraiment que to continuer merci vraiment d'assister c'est un pas cadeau un pas pena toujours wana donc émission qui est là donc les aura toujours soutenu par Yampaka et nazo lukape ba sponsor pour l'émission ya Kini ya lelo papisa pour chef de ville ozawa privé nanga boujaka ninganaka et l'amiral il y a Michigan, M. Freddy Bozila ainsi que maman Micheline Bozila, la première dame de Michigan, Hortense Mbombo, Namoni Kadim Poutou, Namoni Emmanuel Bolingo, un artiste musicien franco-congolais, donc à niveau des États-Unis, donc ça va vraiment bien. L'émission a bien qui est l'auto-soutenir, Carlos et José, émission dans le donc zongi vraiment en forme et puis avec motivation parce que tout le monde qui Kini ya lelo il faut vraiment comme un quotidien il y a ba congolais il y a ba kinois au bazo vivre dans la République démocratique du Congo voire même au bazo au niveau de la diaspora Jacques m'a tout faire mais de la paix maman yoyo oui maman na ko senga ko lelo ko moko moni mo sala ozo sala oyo ça nécessite des moyens batu o tout nazo tanga ba kombo na bazo tala ona minute message ni ko senga bango pour ba soutenir messa o lobi peut-être mon messa oyo makambo pe et mati donc mon messa o pena maman fond et mati ce que maman a attend moi fond il y a $20 au commentaire na fond il y a $200 na musala oyo ko sala bien on a ba ajo ya bino oyo ko sunga bino za vraiment bénédiction ko sunga bino za li bénédiction alors bato bazo tala na minute oyo bata bonne foi bato nzama ko simba mitema na bango ba sunga yo oyo ko senga bango ni na minute oyo kala ko ko senga bango te na vote na bango ne ba moninga ne na za ko kamera o sepesi ba wona mutema para ko senga bango te para ko na mama mwana senga bango ezate ba komona ka ah mama na biso azala mo ete tika to sala bo to sunga he atombo ba abongisa avada bien ateka bien asala makambo na bien soki mbongo ngo zandenge ndi soki ya ko defisa soki ya ko dongisa soki ya ko sala nini. Ok maman na oyo lobia na bata bonne foi bazali bata bonne volonté bazali bazotala yo batoka ba Carlos et José batoka la ba Jacques Marie tout ferme de la paix na niveau ya France batoka ba
Mopage Kemba bazotala yo batoka ba yampaka bazotala yo parce que ya sepelaka na ye ko kabela bato donc bato bazotala baza ebele numéro de téléphone eza nini parce que ba wi ko benga yo mongo bosilani ka entre bino moko numéro de téléphone eza ba wi ko benga mama azanga ou komisa ye mama azwa mbela téléphone ngala baki na ngala téléphone bayibaki nga téléphone na nzela nde tokende bapasolanga sakosi bayibika téléphone azalaka suna téléphone te otasommelanga mpe téléphone azaki. Ok, comprenez vraiment que maman a traversé un moment très compliqué. Téléphone bayiba, makambo ninga a expliqué wana. Et pour la bino bato tout on a pensé au sunga maman. Donc le numéro est wana et avant mamuto salema toko sala appel yo moko yo bengi so ina maman. Et puis ça va permettre à ce que yo peut en contact naie ti na ndenge okosunga mama parce que souci na biso za ndenge nini bandeko obozaka na esprit ya kosunga biso osunga pe mama bosunga bandeko bazoluka bandeko bazodépouiller botia bango maboko azala ma commerce na mo ya $30 oko bakisele pas ta 100 et comme moi 130 fond ane ko sala pe bien ko permettre à ça nini à survivre parce que ça no pese ko botele 150 c'est ko botele pe 200 na place que osala soki ndenge nini topekisi bino te bosungaka bato misusu mais tosungaka bato baza na possibilité ya komultiplier oyo bozopesa bango donc mama tokomi biso vraiment na suka elema na biso et juste un message na bandeko oyo bavai na ndako bazosala eloko te bana basi bana mibali oyo bakangi maboko badifficulté tokomi yango lelo na mboka ya Congo conseil nyoki kopesa bango conseil ninga na kopesa bango bana Congo ezala bana ya mikeza talaka kamera kuna ezala bana mikeza bana ya mikolo tango yo mama omoti mwana azomona misala mama akosala akoloba nini nga mpe namekana kotia eloko na nga wana nde malamu papa natia mpe biloko na eloko na nga wana nde pembeni na mama na nga natekaka nayeba ndenge métier mama asalaka lelo so mama aza te nga na kotika na métier wana ocomprendre omoni bana na nga basi oyo sali na bango amafanga bana na mbongo te basombaka bazwaka de bagi na bango batie wana na mai ya moto bato bakoya kosomba bazomela kabongo bango batikali ya bateki so baka ndenge wana na ya okuta bango mwa 10 000 nga mpe nazwi 10 000 wana na kimi bango papa amoni buma makasi wana amoni buma makasi wana 5 000 kama buma mike wana 5 000 wapele Mungu asedi nesi esili kela kotala kuna pa continue maman okoki kosuka wana kosukana bana basi bakomi mobulu sikoyo bana mibali bakomi moyibi sikoyo wa misala eza te boyokani mpe na bango eza te bana bakomi kokota bakisi baboma bato bapona bitwa nini ya mbongo po ayeba eloko moko te tozoyoka papa mateya biso tozoteya bango balinga koyoka te biloko na nga nasalaka oyo esalisa mpe bato ebele ebikisa mpe bato ebele mpe yo mpe so nasalisi yo lelo koyoka bien na balade esalaki yo okotinda moto binakendenge mpa mama moko boye asalelaka nga boye kende mpa na ya kosalela yo ape otetaka bahémoroïde otetaka bamaladi nyonso wana to wana eza eledi natetaka eboyede natetaka bainfection nasalaka makasi ya mobali nasalaka mwasi oyo abotaka te na kosalela ekisi abeli mpe kisi papa komela mama komela papa komela wana bato babotaka te donc yo bakisi osalaka oyo kaka papa azomela mama azomela ti baobota nzambe mpe asali bino ale ezu mpe bebe ah bon obela ni hôpital hôpital fo bino obeta mpena mwa eloko mo mpena boye centre médical traditionnel tobala koko luende ndako nakobeta te mpo awa eza lopango ya bato tofutaka awa 10 000 nde botekaka bofutelaka bopesaka mbongo mpo otekaka ok vraiment merci et moi présentation biloko oyo eza nini neti oyo mosala nango nini amali mwana nga suka yeyo ndeko mbote ayebi misala oyo nyonso elatindaka ye so babosengi ye limelo na ye akopesa bino limelo paso mobengi ye ye akobenga merci vraiment maman so basengi limelo na ye akopesa wa limelo tozwata limero na ye ekosala bien
Donc comme vraiment na suka maman merci vraiment ningo ya biso lelo na mesa na yo et répondre surtout à question biso calmement et puis tranquillement et ça vraiment bien bande ko tout botali donc maman azanga nani maman Louisa donc maman Louise azanga donc yeyo to soli na maman a expliquer biso ndenge banda commerce na ye ndenge évoluer puis ndenge maman muzo kende et après biso ba explication ya ndenge concernant musala wazali ko sala et biso to ko senga kaka attendre que ba panzi sango pour soutenir maman na âge maman comme nango suite to soutenir ye to sali geste moka malamu pour na musala maman et vous allez bien parce que baza parmi maman normalement pena mutu mo favana na ye aoliaka ndembongo bana bazo sani bazo pesa kaye mais si bomoni tina âge maman zo lité kaka alongaka ba na mpasa kuna eza musika yaka welaka ba transport donc comprenez vraiment que difficulté za makasi na mboka oyo donc quand moi je vous dis merci donc restez toujours branchés sur Emergence Télévision, vous abonnez massivement et on se retrouve prochainement. Merci.